Coucou la famille, en tout cas bonjour à tout le monde, bonjour la famille. Bon déjeuner dès ce matin, vraiment bonjour, bon déjeuner dès ce matin. J'espère que vous allez bien, moi aussi je me porte à merveille. Bon déjeuner dès ce matin, voilà, toujours ambiance, il y a Noël, hein? Voilà, ça fait du bien. Bonjour, bon déjeuner de ce matin. J'espère que tout va bien. Shalom, shalom, naba homme de Dieu, ba chantre de l'éternel, ba shalom, bisika, bisui bino, boboto, bondeko, nakati ya mabota na bino, vraiment, toza malamu. J'espère que bino pe bozali na esengo. Topesi matondo na bakimbangiste, tozongisi lisusu rematondo na bakimbangiste, parce que tozo solo la likamboyo, etali bakimbangiste, et puis tolobi basalam alaikum na bandeko na biso ya ba musulman. Topesi bango basalam pona bazalaka bandeko na biso. Yaya partager, liker vraiment émission et kozala bien et comme la bakimbangiste bazalaka communauté moko ya munene. En tout cas soko yebi moko n'hésitez pas tindela émission oyo et kozala kitoko makasi. Tindela bakimbangiste nyonso oyo yo yebi vraiment tindela bango ya kamba oyo pe bal parce que ba koma na deux groupes ba koma ba msusu soki 3-1 ba msusu soki 27 donc ba 26-1 donc ba wana nyonso bino mo boyebi botindela bango na ba ope baza bakimbangiste te botindela bango pote to sala analyse bango nde mutu bako sala bako examiner prophétie oyo na boke binyoso biso tozawana kaka tosala kaka analyse pour na prophétie oyo ekweleli bango toke pe na lombango to bosanité to pesi ya biso pe bambote bato église ya MM bato ya église ya témoin de Jéhovah néo apostolique armée d'Isali en tout cas armée d'Isali pe lo sako na bino pona mwango yango ya décembre précisément ba mikolo yo nde vraiment na kati ya Danemark bosungaka makasi bato nyonso baliaka Noël na esengo makasi bopesaka penza ba cadeau bopesaka pe bana ba jouer non côté wana des fois te. Voilà bandeko nanga toleka twende to koti na mozindo ya makambo ya lelo epesi pasi bandeko nanga mutu nyonso abangaka liwa mutu asepelaka na liwa azali te vraiment zaka eloko moko ya pasi loba soki okoli penza okomi na ba plus de 100 ans kuna ba 98 ans ba 90 ans wana okomona vraiment tango mosusu bolobi tika nzoto epema mena ba age ya moins de 90 ans ezalaka pasi bato mosusu pe même 90 ans azaka makasi azaka na besoin to monaka mama azaka kawana papa zakawana. Alors ba prophétie nyonso ya liwa esalaka pasi na motema e bangi saka e koti saka batu pendana okoluka nzambe. Alors bandeko nanga soki omoni ozwi chance bayebisa yo ke bazomonela yo liwa pona nga na mona kango chance e kotinda yo kota na mozindo o soki penza yo moko pe ozo sentir ke nzoto ezali kokende okopesa olobi okolimbisa ba oyo basala yo mabe ba oyo pe basala yo sala mabe okozwa temps ya ko se repentir. Alors likambu ya boye bandeko nanga to bombaka yango te soki likambu balobeli mutu ke tala tozomona boye foto ya na lombango penza malgré na ye na lombango te prophétie oyo esali déjà 2 jours deuxième auto ke ba troisième jour prophétie oyo esalami en tout cas epesi pasi na mawa. Eloko ya kokambo eza nini batu mibale oyo ngai moko na tiaka ba prophétie na bango moko ya mobali penza bolingaka ko diaboliser makasi na moko ya mwasi bino moko boyebi na kombo ya mama Fatou série moko boye babetanaka pe moi ba bordure vraiment babetanaka ba bordure et les kaka bomonaka ngo mais lelo bango bibale ba pesi prophétie moko et salingai kobanga parce que liboso na yokaki yango epa ya prophète Moïse Kasongo en passant to pesi bambote ebele esika zali na lobaki en tout cas bana nanga na chaîne na ngai ba lingaka penza lisuko yoka mongongo ya papa na biso wana te likambo asala bango moko bayebi
mais na mona yokaki yango nalingaki pe na tia yango te. Mais l'air na moni ye apesi yango neti lobi kuna bango mibale batala na rate oyo atalaka chaîne na moninga te oyo patalaka chaîne na moninga te baza binemi te. Mais boyebi ke babetanaki mwa babordire parce que baza batu baza na makila na mai. Alors bandeko na ngai nayo kaka après ndeko mwasi amoni pe prophétie wana. Prophétie eza nini? Papa Simon Kimbangu Kiangana. Je crois que Kiangani bien Kiangana azali kokufa. Liwa etelemeliye bandeko nanga tango mosusu 2025 akokota yango te. Alors toko senga nzambe apiyoka mawa balobi ke liwa wana nzambe ekolongwa te. Nzambe alobi atelemeliye tango na ye ekoki. Bino bakimbangiste bino pe bozana ba prophète na bino pe bozana ba oyo ba lobelaka bino. Est-ce que likambu oyo bozali d'accord? Bino pe bomoni yango tozozela ba commentaire na bino ekozala kitoko makasi. Balobi vraiment que Nzambe alobi pona ye tangu na ye esali nini ekoki andeko nanga. Mais tango tozolo babona za si na période na ye tango yazwi pouvoir nde yango zaki période oyo église kimbangiste ekabwanaki. Est-ce que ekabwanaki ba oyo balongwaki bango nde mutu bazalaki batu ya lokoso ya mbongo balingaki mbongo bi balingaki ete eloko nini elekaki ke balinga ete. Mais parce que depuis ya botama je crois ndeko wana mobali soki j'ai une bonne mémoire faut zala entre moi en 1951 ou bien 52 bandeko nanga azana ba 70 et quelques aza encore jeune. Aza encore jeune. Talaka ndenga liaka bien, alataka bien. Aza na esika nkembo na nkembo. Kune zalaka bandeko nanga. Ba fafa wana. Miziki wana na kamba. Esalaka kitoko makasi bandeko. No boyoka ngote. Nga nazaki na cousin nanga personnam. Abande kobeta. Soki saxophone. Soki ni babengaka. Bino moboko makaka wana. Wana mimi ciel. Ayebi yango pona yaza muta koyemba. Abonnez-vous massivement na TikTok na e bokoyo kaba kapela moko ya kitoko mikolo yo azoemba moete soki pe na kiarabo soki pe na ki portugais soki pe na espagnol bayaya bokoyo kaka kuna hi o mina sebala donc bokende kuna n'hésitez pas. Alors bande konangai mama na biso pe baza baligné ya bakoko na bakoko ya Simon Kimbangu le père o penza ya koko wana. Alors soki bale mutu akufi bazaka na droit ya miziki wana e ya kobeta. Alors bandeko vraiment nazaka na iti nasali mwa pongi na yokaka ba bandi yango pala. Oh bandeko nazo nakanisaki nazo lota naza na lola nazo lingola mukate na lobi na yeba kiko tuteke bawo ya kobeta nga na lali bango ba ye na camion na bango ba to ba miziki na bango ba lati ba komi kaka boye pa ngai nazola na bio Seigneur na koti lola bonzoka nazoyoka na ngaka miziki na sutu kaka boye o miziki kitoko makasi siko tala biloko bilenge ndengwana balobi papa alingi akufa balobi kuta zo kufa bande konanga boyoka esalinga somo partager mission et kozala bien tozaka ko examiner pardon tozaka ko décortiquer tozaka osala analyse bakimbangiste bako examiner yango est-ce que bango moko nzambe alobeli bango te église munene ndengwana bakoki kozanga ba mama mbikudi te bakoki kozanga bakambi te bato ya minene bakoki koyeba likambo mais mutu liboso atiaki odnini na ye ezalaki Pasteur Moïse Kasongo ye mutu amonaki yango surtout ba prophétie na ye ya liwa vraiment erataka te bandeko nanu na mona te prophète Moïse alobeli mutu liwa ekokisami te
namona te alobe na mirayesa ekokisama soki lambi ekokisama batu boye théâtre belé nyonso na tiaka liso vraiment te ekokisamaka yango oyo esali kobanga batu baprofeti mibale oyo bino boyebi na kati na chaîne oyo balobeli yango nazobanda nano na oyo ya mwasi te namoni te obanda nano na oyo ya mobali mutu oyo la charité bien ordonnée mutu oyo alobaki yango mutu ya liboso to banda na ye après to ya kosukisa na oyo Fatou ayebisi biso. Ne quittez pas, vraiment zala branché boyo ka prophétie wana et puis bo examiner yango et kozala kitoko makasi. Vraiment iloko pe na kosepela na bango mibale publicité et les kakate. Internet sinanga eza trop lent, nazo comprendre qu'est-ce qui se passe. Voilà. Ezala ki lobby. Voilà. Lobby la moi. Bolada. Hier c'était le samedi. À partir à 16h, parce que dans autres endroits, dans le bureau, on a la canne. Mais dans une étude, moi, Pongi, dans mon Congo, presque, c'est un esprit, c'est comme si nous tombions à Memina dans mon limo. Dans tourné Congo, mais la vitesse, moko impossible. Donc, ils ont vitesse, dans 3-4 minutes, mais la tournée, Congo Mobimba. Mais après qu'on tourne, pas si yo sobazo l'exanga na zo mona bato basimi ba mandala la. Moni ba mandala la. Je vois. Hein? Sko bazo pepa, bazo lela. Bazo pepa, bazo lela. Bazo pepa, bazo lela. Bato presque Congo Mobimba. Bazo lela. Oh. Vision na Situki. Atali 16h. Oh, le vision ni Zoya. D'après sous tout les mêmes visions se répétent. Nabi, non, je dois prier que le Seigneur puisse me parler. Vision et lingi korobanini. Batubasimi mandala la Congo Mobimba, bazolela. Bazo pepa mandala la bazolela. Du jardin national. La Tunisie, mais qu'est-ce qu'il y a? Abaniko Sambela na Lukana Yeba. Parce que moi, je suis basé surtout dans ma campagne. Nzamba Abaniko parler là. Que au moni Batouana, Bazaba Kimbangiste. Qu'il ne sa message. Na Batu. Bazali Kolo ya Kimbangiste. C'est-à-dire, Bao Baza en tête. Encadré quoi, pas père spirituel. Parmi bango, moko ngonga na yekuki. Voilà. Zamba siminga na boba biyaka. Ya boy ko etanga zobendanga na koma na kamba te. Mais na moni place moko munene batongi bandako banini memi basko place mo babisinga omoni awa nde kamba. Tala likolo, tala natali likolo. Namoni ba ange bazo kita na kamba. Bazaki 14 anges. Wow, ba angelou. Ba kititi na niveau ba nyati mabele te sko ba telemi à l'espace. Ba ange de la mort. Abimoni ba ange wana. Ba yeko jo mutu wana ngonga na yeko. Wow. Mutu wango moyena tanga awa ezate. Zambisa. Omoni mutu wana ba yeko zo ngonga ndeko. Ayebi mutu wana abo kotanga kombo. Annoncé. Na bakimbangiste nyonso mokili mobimba. Boyoka. Bazala paniqué te pe babanga te neloko ezolinga esalamu. OK. Nga nzambe nde na ndimi nazwa ye parce que ndenga na ye kwa. Boyoki. Makambo ezobele nzambe alobaki na koloba ngo na télévision te. C'est pourquoi je profite pour donner ce message. Mokili mobimba bakimbangiste bo paniqué te. Oyo kokomela bino na mikolo ezoya. C'est Dieu qui a voulu et c'est Dieu qui a dit son temps est arrivé. C'est-à-dire il y aura un mort.
il y a une grande responsable ya kimbangiste. Eza mort te ki babomie, mort te ki anime, mais son temps est arrivé. Wow. Ba paniquer te. Ba banga te. Yes. Zamba Elila kimbangiste. Oh Jésus. C'était le message ainsi de l'Éternel. Namona ki nakokai kobomba ngote. Eza message nzamba lobi, faut appeler ça message. Comme ça, nous allons un peu défouler. Merci beaucoup, l'homme de Dieu. Je pense que le message est passé. Ce que moi, je pourrais juste rajouter. Voilà, et après message, est-ce qu'il y a mon abus pour les calibres soit étendus que vous avez eu à contacter certaines choses dans le contact, non, mais ça, un message à ma bête. Ce qui faut contacter au moins que. Bazoli ko sacrifier mutu, bazoli ko boma mutu, ça c'est autre chose. Ou on a tokoki ko intervenir, tout le kato pe sa message qu'il y a un problème. Et puis nabi pe que na kimbangiste il y a de maîtres spirituels. Monde prophétique qui na Congo et banane na kimbangiste. Est-ce que vous croyez à la kimbangisme? Mais kimbangisme ou bien à kimbango? Je parle de la kimbangisme. Non, moi je ne crois pas à la kimbangisme, mais je crois à kimbango. Vous croyez à Kimbangu le roi Nani? Non, mais c'est un prophète. Il est prophète majeur. C'est un prophète. Dans un prophète, Ali Segite. Kimbangu, il n'est pas Dieu, mais il est un prophète. Voilà. Kimbangu est un prophète à blague. Qui a fait même le lot toujours le Edi Nabal. Edi Nabal n'est pas comme Kimbangu. Là, on doit être fort. Comment ça? Il y a réveil. Non, il y a réveil. Ce que Kimbangu, tu peux bien. Ce qui est là, toujours benga, il est comme si tu demandais où ça la débattre. Si aujourd'hui tu bengi, Aïdi Nabala, père y a rêvé, ce qui m'a retrouvé, c'est-à-dire tu benga Jésus. T'es coco y a rêvé. Parce qu'il y a les autres, ces moments ici, Bamsouba, comment vous avez Kimbangu Saint-Esprit, Bamsouba, vous avez Kimbangu Zambé. Par rapport à Makambo Kimbangu Masala, Kimbangu, il n'est pas un prophète, il a dit c'est quitté. Kimbangu, Bako Saote. Bako sauter na ndenge teke toyebi ke dina bala za père asala makambo so to bito wana ekomi débat mususu mais bande ko nanga boye bake papa o bazoloba ye aboyi kotanga kombo parce que tant mususu alingi na yeba débat makasi te na bataki mbangiste tant mususu bango moko Nzambe aboyi kolakisa bango akei kolakisa mutu mususu bande ko nanga papa o bozo muna bazolo bake bazo ya kozwaye papa Simon Kimbangu kiangana ye papa wana boy bake babenga kaye molimo mosanto azali Nzambe ezali ke Nzambe a s'incarner na Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth tango akei alobi na tiki bino ba ofelente na kotinde la bino le Saint-Esprit pona bango papa wana azali molimo mosanto bongo lelo soki Nzambe na bango kiangana lisusu akufi bande konanga nani akozwa esika wana papa wana atikali kobota na ye kaka mwana moko ya mwasi apart wana abota te vina ye abota ka epe mwa compliqué soki pe asentaka mwasi moko na bandundu akenda ko sala kuna histoire na eza mwa comme si comme ça alors bande konanga nani ba préparer tangu yangoyo bo banda déjà ko préparer pona mbutu kota te boye baka deja ke nani akozwa esika wana bo pesa yango na bokebi nyonso mboka na biso eza deja na pasi nango botala mbula na mbula batu bagenda kosambela kuna na kimbangiste fo kamyo baluka fo batu bakufa makila etanga alors na liwana ye division ezala te ndenge boyoki likambo boye soit bosenga Nzambe apesa ye mikolo ebele me ye alobi ke en tout cas pona ye ezali likambo teke ba sambela pona ete Nzambe ye moko alobi ke tana ye ekoki akozwa mutu na ye place wana négociation il paraîtrait ezalakate voilà ezandenge moko te na oyo ya Bible oyo baya nani baya prophète ayeki koyebisa ye boye puis Nzamba bakselaki ye oyo ye batili déjà ba ange de la mort o baya kozwa bato baya kozwa ye vraiment bande konanga toleki wana
tovandi kaka boye lisusu mama Fatou atiki bisote ye pa ye na oya ye tokende pa ya mama Fatou vraiment bino moko boye bitan eza mukembele na cheli bino boyo ka Moïse na molai nyonso mais ta Nzambe ayebi na kopesa oyo message ngala zaka simple enveloppe et na tosi netinga ya Nzambe na makambo oyo Nzambe ayebi na kotalisa mais bien le message oyo Nzambe apesi eza mpo na bandeko na biso bakimbangiste oyo nyonso bazali na église kimbangiste précisément na kati ya Nkamba engala zaka simple enveloppe oyo Nzambe akotia na kati na nga nde na komemela ngo oyo ezali bana. Et bien aimé dans le Seigneur, Bible ezoloba na biso soki ekotelema na kati na bino oyo ezali mosakoli moko na nzela ya vision mpe na nzela ya ndoto nde na kobanda kosolola na bino. Nzambe azwa lokumu mpo ete azali Nzambe aza fidèle e azalaka toujours nsima makomi na ye mpo na kokokisa yango. Avant na passe message na kobondela mpe tobondela elongo ezala nga te koloba kasi molimo na Nzambe nde eloba na kati na nga. Père éternel et Dieu tout-puissant, na paix sur merci. Voilà qui ta papa yonde omata, pour nous mériter double honneur. L'esprit de vérité zinganga, onyo sezali un mensonge et que ne musika Yahweh. Na tosi netinda na yo papa, protégez-moi contre ba sambala pe ba tobi janyon so Yahweh, contre ba flèche, protéger foyer nanga, et protéger ba tunyon so bazan un groupe de la vérité. Saint-Esprit de Dieu zinganga ezalanga te koloba ponga na yebi koloba te kolo molobi malamu ezali yo lobela o ezali bana na yo na commission na pamboli yo l'esprit de vérité zinganga nde na lobi amen. Mais bien aimé tozwi mukanda na Nzambe pe totangi elongo na kombo na Yesu na Esaïe chapitre 46 verset 9 na 10 Bible ezoloba na biso bokanisa lisusu makambo ya liboso makambo oyo ya kala penza solo ngai nazali Nzambe pe mosusu azali te nazali Nzambe moko te akokani na ngai nasakolaki makambo ya suka na ebandeli buta kala penza nasakolaki makambo oyo ekoya. Mais bien aimé Bible ezoloba na biso ete tokanisa lisusu makambo ya liboso. Mais bien aimé makambo ya liboso ezali oyo Nzambe ayebaki na kosala. Nzambe alobaki que la terre soit et la terre fit. Nzambe akelaki bazamba akelaki bamai ezali makambo oyo asalaki na liboso. Et mais bien aimé Bible ezoloba na biso ete azali mutu oyo akoya kosukisa pe na suka. Na suka babengi ye azali alpha et omega. Ebandeli pe suka. Ezali Nzambe le Dieu créateur. Mais bien aimé Nzambe azoloba na biso na makomi na ye wuta kala penza ayebaki déjà na kosakuna. Peuple de Dieu, biso o tozo vivre lelo ndenge toza na se na moi oyo. Mais bien aimé zana mutu moko o ayebaki déjà na koloba. Ayebaki déjà na kosakula. Yango nde o biso tozo vivre. Akelaki mutu, akelaki biso ne lilingi na ye. Mais bien aimé akelaki Adam pe Ève. Atiaki bango na kati na Nzambe. Mais bien aimé ezali le Dieu créateur nde ayebaki na kosala makambo nyonso wana peuple de Dieu. Nzambe akeli ngai na yo mes bien aimé. Nzambe akeli mokili na ye mes bien aimé apesi yango ezali forme. Ayebaki déjà na kosakola pe koloba o tozo vivre lelo ezali bisakoli ya le Dieu créateur mes bien aimé. Et babengi alpha et omega. Yende mutu akosukisa makambo nyonso mes bien aimé. Na kati na vision peuple de Dieu na se retrouver na zalaki na Nkamba. Na zozwa o ezali vision molimo na Nzambe meminga na kati na Nkamba na église kimbangiste. Et mes bien aimé tangu na komi na kati na Nkamba et liboso na nga nazalaki na chef spirituel ya église kimbangiste papa na biso Simon Kimbangu. Et azalaki liboso na nga papa na biso Simon Kimbangu kianga. Atelemaki liboso na nga. Et bien aimé abandaki kolobelo côté. Et ngape na kati na vision na bandaki kolobelo côté. Peuple de Dieu mbala moko na yoki mungongo makasi bandi koloba. Ke tango ekoki nazo zwayo Simon Kimbangu kiangali. Tango ekoki nazo zwayo. Et na lancé défi na kati ya kimbangiste.
ba vrai bakotikala et ya mabe bakokende tango na kozona sima ba vrai bakotikala et ya mabe bakokende. Mais bien aimé nga na kati na vision na zalaki na makotia koyeba ke ngongo oyo ezoloba ezali nzambe. Et mais bien aimé na bandaki kosuplier oyo ezali nzambe. Nalobi Seigneur limbisa biso soki tosalaki mabe limbisa biso kitisa mawa na likolo na biso. Et mais bien aimé ngongo wana pe répondaki lobi tango ekoki mbala moko na ekobima na zalaki na kati na vision. Peuple de Dieu na komi kitisa nyonso nde na ekopase oyo ezali message ekomi na bandeko na biso kimbangiste, ainsi dit l'Éternel. Na kati na église kimbangiste tango ekoki nzambe ye moko na bonzambe na ye a décidé ezala bongo ke akozwa oyo ezali papa Simon Kimbangu Kiangani. Et na kati na église kimbangiste ya mabe bakokinde et ya malamu ba vrai kimbangiste bakotikala et kozala vent ya sika oyo ekoya na kati na église kimbangiste. Mais bien aimé kanga oyo ezali message oyo yo bengami oyo ezali kimbangiste. Et tango mbonge oyo ekokota na kati na église kimbangiste soki ozali vrai tikala et soki ozali ya mabe yebaki okokende na kati na église kimbangiste makambo oyo nzambe ayebi na kotalisa. Mais bien aimé nga naza kaka simple enveloppe et natosi netinda ya nzambe bisika nyonso oyo nzambe akotinda ngai nakokende po epa nzambe na biso frontière ezalaka te. Aza nzambe oyo aza likolo na nyonso. Tika ete nzambe apambola bino na kombo na Yesu nde nalobi amen. Amen. Voilà la famille, j'espère que vous allez bien. Ngai pe naza nanga na ebele ya kobakisa te tokomi na biso na suka émission na kosenga bino vraiment beau partager émission oyo massivement penza et comme la bakimbangiste et comme la tendance nyonso ezakaka église kimbangiste te muto basambelaka Simon Kimbangu toza pe na babinzambi bele surtout na kota ba Congo ba wapi bango pe bazalaka na même idéologie. Alors, bon like, bon partager, parce que zali sango ya mawa, vraiment oyo, et ko sala passe na mitema, et puis et salinga kobanga, des prophètes, oyo balekaka na chaîne, de temps à autre, balobi même chose, la même chose, bande konanga, et salinga choc, na lobi oyo loko boye, et vraiment, il faut pas, et to zape yango photo lobela yango bande konanga tango ekoki pona Simon Kimbangu Kiangana bande konanga ekoza esali pasi vraiment bo like mission bo partager toza nebela ko lobate ainsi dit l'Éternel bo analyser ba commentaire na bino nyonso ezali bienvenue bo tikala malamu wana mamaleki na bino la danoise. En tout cas, merci na ba o bazo pesanga confiance pour na live together. Bino mo boyebi na zawana vraiment pour na bino nazo zwata na ngai pour na bino bandeko to sangana ezaka bien solitude ezamabe solitude ebomaka surtout na bamboko toye bato ebele baza awa bamsu bazaka bango moko ni cousin ni cousine ni nièce ni neveu emsu pa botite baza na kati na mboko yo ndeko nanga kozala yo moko te kozala kitoko te et kozala bien te. Alors zala toujours na mutu moko oyo akoki kozala na ibo hermo pe boseki surtout ba fête pe yango ezoya esala pe bien ozana na mobile na yo boke na restaurant ozana mwasi na yo boke na restaurant. Alors boya ebele na live together mibali bazali basi bazali soko komisa na benga kayote na bosani yote zake nanu na zui mobali ya caractère ya critère na yote. Alors zalaka pe mwasi ya ningana mobali ya ningana benga ka pe tunaka esalaka bien lakisa pe que non naza vraiment intéressé ti lelo. Alors bande konanga vraiment soko lingo kota na live together n'hésitez même pas yaka na 0044 74 38 03 16 23
okozwanga ozwinga to tikelinga message na o rappeler yo et puis to solo la yo moko omona ke okote sika bien. Alors eza pona ba diaspora, eza pona ba oyo bavandi na Europe, Amérique du Nord, Canada na Australie. Boya ebele ozo mobali ya malamu. Vraiment bambote nanga pe ebele ekei lisusu epa ya Mike Schengen toujours na kati ya Belgique moi na Liège bambote ebele. Pourquoi pas à mon frère Willy Lubokolo na kati ya Liège. Non, Mike aza na kati ya Mons, je crois, et puis Willy Lubokolo aza na kati ya Liège. En tout cas bambote na bino et vraiment bozala bien, on est ensemble, sans oublier, ba fête yangoyo, oningo bima kitoko, moi bijoua bien, moi saka kitoko, moi eloko moko et boakama, n'hésitez pas, kinde nama tonge, et pas ya Marie, moi c'est un teint naturel, nzela mino na se, nzela mino likolo, okokuta kaka wana, et au sala bien, somba, 25% na yo, ya réduction, na komba la danoise ezangate quoi. Voilà. Donc botika la malam eza sango ya pasi, eza sango esengote. Vraiment que Dieu soit béni. Yende apesaka yenda kozwa soki tango ekoki biso tozana likamba koluba te mais souhait na biso ezaki azana ye nano trop jeune akoki ko avancer lisusu. Mais soki nzamba lobi ke alongola ye tango mususu ayebi pourquoi parce que kokota na ye na église kimbangiste église wana epanzana alors boyoki ndenge prophète prophète nani mama na biso fato alobi ke kokende na ye ekosala ke ba oyo batiaka basongi songi ba oyo basala ke église wana epanzana bango nyonso to wana nzamba kobenga bango ya ba vrai bakotikala et puis réconciliation ekokota bakozonga na ensemble parce que eza pasi komona ke bato mususu baza makila Simon Kimbangu bakokokota kamba te bakokunda bango na kamba te alors bato mususu bazokunda bango kone comme le quoi injustice nzamba lingi bongo te mabele wana ezali mabele ya famille wana mobimba moto nyonso aza na droit wana alors séparation wana epesaka kitoko te tango mususu yango pesali ke nzambe a longola ye mbango mbango. Alors bandeko nanga botika la malam, bonne journée, bon mercredi, hein, voilà, bonne chance, naba o bazo luka musala, et puis pourquoi pas bon service, naba oyo bazo kende. Ningana yaya, musala papa, musala mama, botika la malam, mama leki nabino, la danoise, mama leki internationale. Kamata bisous à tout le monde. Voilà, bye, journée